Donc, et expérience moi il faut tout me carameka on moni ba ajouter comme il faut moi santé ninga na moi trop moi sport et ça la bien mais la première fois na beta na terrain mais koya jana na aza pardon c'est déjà terrain na yaka déjà le loba na wenge gère sa majesté koya loba non 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 tout ça mon pépé le lopo et ça la bien il moni te dit match là il moni te la passe c'est il moni te bien à Messi ah gagné il est organisé match boy. Pourquoi? Faut savoir le 4 septembre album Maison Bimare avec force. Sans album qui est bien. Bouton Tozong la bangona c'est pas sorcier deuxième volume. Ah, on a bisou babilo ba grand frère ba don de Dieu, ba grand frère ba vie de recherche, ba grand frère ba cercle ezoya. Na bisou. Na yemba ngamona tuna na yemba. Tozana match retour aux allés match retour aux allés après to se peut ça batu na Kasenda wana pa Lumbila Dieu voulant donc on a bokasi ya Franzungu compagnie même so munene batu ba yebi Patrick de Fane mam na oloba donc qui tablé sur lelo pour te confirmer donc d'ici là dans tina baso ba mona na affiche bimi ballon ya bimi non ya la sana na mboko ouais mboko na botama tu bibilo ndo bochapa na botama la musique ya msio botama la kini ya biso botama ya on a 6 ans après 100 disques mais bacheu donc quand même si mutala na page à niveau qui ba to balobaka à part poto la musique congolaise à part poto c'est Luanda so comme Luanda na musique ils a comme poto au moins na profiter na féliciter et puis na remercier tout bayamba ki biso bien les boss tango kunku makwanza wabna kwanza na kwanza vraiment et puis vient na biso yefo na pesa yombote na respect Paulo Tudilu vepe na yamba ki biso bien et surtout na bana wenge nyonso to beta match à loisir na bana wenge na bosani pete mata mbonda abombi biso makasi ya na nenga Luanda tozaki pena avantage de bolobaka avantage ba ebele na ba sœur ba tante balandi ba mona contre na formation ko match capo donc il fait na chebi donc na chebi ba je bango ba triquer biso na joueur phobie la bien balabala ndio ba masola balabala vraiment elle même mbote na bato ya mbote belé na yo mo David merci pour ton soutien na réseau mon chaîne réseau matana vitesse moro inégalable donc to kutana ngana to vendre après pour to penser calmement pour tout ça condenser à makambo et tout les cas et voilà quoi donc merci na bato tout surtout Paulo Tudilu ko longola linga na kin ko yana nga na moni na ke makambo kende ya bonne et due forme donc c'est que ya ça qui on a monté maman quoi donc merci na Paulo Tudilu merci lobi pe na bana ya Kazenga na bokasi ya Boss Kimba.com donc Kimba.com tango kunku Kimba.com merci tara ndezala ezali show et puis propreté na la salle donc elo na kamwe ka lelo propreté comme na ngola comme poto yo mtali boso bete sana ngaka mtali boso ngam na fongola royal ya Tudilu ya Kasenda ngam tuna fongoli susu bor wana ya Tudilu arena ngam tuna so inaugurer susu tango kunku Kimba.com espace wana ezali bongo te donc biso to inaugurer ngo
quartier moko quartier moko sous ma tête quartier moko le DJ le plus aimé de la capitale, Masola Balabala quoi. David Wembe. Masola Balabala. Kamana Adampi. Voilà dans ma casse na lati ya. Bala monde entier, na dinga balabala. Ça. Ukolo ba bi mayaro. Ya wala malili oyo. Ya batini mo boma etoni. So chebo ko so ni boy. No complementar. Não consegui. Oh, ba mettre na ko ne bango. Nalema bala piano ko piano. Toka talibanga na biske. Anjana wa bandera toka talibanga. Ya to fini makata ko masolo balabala. Na moni ba yibi na photo de komi na photo. na muru bade Ah na moni na photo komi c'est comme ça. nana sa émission nana Oida vika pinire. Bandera!
Bandela. Arbitre, elle a coûté les caca mati. Masola balabala David Wembe naza bongo na présence ya yale ebale ya Loyembo. Donc banangola bazo sepela na ye, bazo sepela kaka na ye. Donc balingi kotika yete abeta ki concert lobby s'il vous plaît. Mais lelo banangola balobi non. Il faut to beta na yo. Banangola ba mona ye abeti bale. Mais habité c'est pour la première fois ou pour la deuxième fois. Tout vraiment ba expression ya yale pour azana kati ya Angola. Yale c'est bienvenue. Merci pour tebi. Au moins ni makamba lelo ndenge nini yale. Donc et expérience moi il faut to meka ngomoni ba ajouter comme il faut moi santé ninga na moi trop moi sport et ça la bien. Mais la première fois na beta na terrain mais koya jana na aza pardon c'est déjà terrain na yaka déjà. Lelo bana wenge joueur
Sa Majesté Nkoya le baye non 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 to bimisa mo mpepele lopo et ça la bien. Vraiment. Au moins on est nini. Non, très bien. Il a accès à moi. Il a un match amical, il a accès à amicalité, donc il a accès à un artiste, il a bien. Il a besoin de loisir, il a besoin de courtoyer. Après, tout ça, after moi, on a un wenge lobby, donc il est un million. Bon, on a l'art. Si le programme est allé, after tout ça, il y a wenge. Tout ça, on match retour aux allés match retour aux allés après tout c'est petit sabatu na kasenda wana pa lumbila Dieu voulant donc on a bokasi ya Franzungu compagnie mso munene batu ba yebi Patrick de Fane yebi mamna oloba donc qui établi sur lelo pour te confirmer donc d'ici là dans tine baso ba mona na affiche bimi ballon ya bimi non ya la sana na mboko ouais mboko na botama tu bibi ndo bochapa na botama la musique ya msika botama de la kini ya biso botama ya ngona 6 ans après 100 disques mais bacheu donc quand même si mutala na page à niveau donc bolingo wana bolexanga ya ona linga nazala toujours pene na bino mona bafani na yo mona batutu o ba yelelo pona kotala yo na en tout cas grand plaisir to kutana belé boy na moi ba ya belé na ba sœur ba tante balandi ba mona contre na formation ko match capo donc il fait na chebi donc na chebi malgré bango ba triquer biso na joueur phobie la bien balabala ndelo ba masola balabala vraiment et le même mbote na bato yo mbote belé na yo mo David merci pour ton soutien na réseau mon chaîne réseau matana vitesse moro merci inégalable donc to kutana ngana to vanda pela ko to pantanteke calmement pour tout ça condenser ya makambo et tout les cas et voilà quoi donc merci na bato tout surtout Paolo Tudilo ko longola linga na kin ko yana nga na moni meke makambo kende ya bonne et due forme donc c'est que ya sala ki on mutema moko donc merci na Paolo Tudilo merci lobi pe na bana ya Kazenga na bokasi ya Boss Kimba.com donc Kimba.com tango kunku Kimba.com merci tara ndezala ki show et puis propreté na la salle donc elo na kamwe ka lelo propreté comme na ngola comme poto yo mtaliboso beti papa ngaka mtaliboso ngam na fongola royal ya Tudilu ya Kasenda ngam tuna fongoli susu bor wana ya Tudilu arena ngam tuna so inaugurer susu tango kunku Kimba.com espace wana za bongo te donc biso to inaugurer ngo et espérons que tozo inaugurer ce l'homme susu merci allez pour son loba mais faut savoir le 4 septembre album Ezobima avec force toya sans album te to kende bien bouton tozo ki la bangona c'est pas sorcier deuxième volume na biso ba biloko ba grand frère ba don de Dieu ba grand frère ba vie de recherche ba grand frère ba cercle ezoya na biso na yemba ngamona tuna na yemba ole pela ko ngala mutayo sa mambo on fini na ndinga balabala yankoi général ya biso nyonso ezaka ya wenge sute balabala mutalobi yango général biso nyonso so zakano na ngola précisément na Luanda général na biso yeyo asali par tous les moyens et bâton piana ba contre-maître ba beta match de l'eau tout ça ba expression na ye général bonne santé pepele mais je vais mentir on comprend le terre il me dit ça match là il me monite la passe c'est on monte le Messi idée ya organiser match boy pourquoi bita ba gente to mo mikileza olala na tuna le veja on le zata bité to pe ma bité to la msamo le mo vraiment match et ça moi genre par rapport moi ta président Paul du Santo de bona bisa na yeye ay to sawa ndenge za ndenge lundi ba ya ndenge ba lukama resaka par rapport à parole ndenge Tudilu to ka ba moko yo bika ndeza merci na présence ba tout ba jeune tout ba ngara jeune obalinga makamna yo so sali batu yaka pena na mutabatu te ya kozaka bien na batu te mutabatu ne yo obalobaka mutabatu ngati yebite batabala ne mde yoka yo mutabatu batanani balabala ne mde yoka yo mutabatu baza be manjo tobiti baza o makashi wembe l'équipe bien l'équipe na bien donc là surtout l'équipe na bien ote baya baye américain baye donc batu tout batama ozaenda bazana yebika ba sœur na biso ba petite sœur bazana yebika ndeki ma biso gagné 5-4 te 5-3 yo ba biko tout ça dimanche na makasi na okaka na makasi nga vraiment
vendre ça wana dollar pour ça wana donc Saragone Oli mobile goche tuba ouais moi je ya suka pona batuna yo te toki pona wana poto kabola wa mai moi wa olia to ça on se bien sur dimanche merci ko kasita nzambe songe lelo da niveau ya bale donc na kisongo za kana ngona miko to mona obe na bale na beti wa jogo mongo hein na beti wa jogo mongo nda beta le wa jogo mongo ndo beta vraiment pression mon bana ngola ba yambi bino ndenge ni bete mitina niveau beta bale ba réseau sala mona ngone ngeni angola le ki même ba Barcelone et le ki non pe ba Belgique po nana kati Angola do na kati pena Angola na zando ba yaminga na zo ke mo bo do na ebité vraiment do na mambo no sala na mambo no somba na ebité ndo ke ne poto na na Angola na frapper poto na la saki bodon na beta na saki na terrain ta niveau on donne la confiance à motuto ah ouais na banga batu na nda tout a tout angate na bot na ta saki ko ba uti Barcelone bafai na bino nyonso oyo bayelelo liloba nini koloba mpona bango nasenga bango ya merci na nyonso oyo baosala balemba te donc yaloba mutuka batindika mutuka oyo ekende mpo toyebi ke taka carrière ya molai batindika yango mpena eza orchestre na bango esalama awa ebotama awa donc mosisala yango euta awa ezangi na awa donc balemba te kosoutenir donc baconseil makambo tutututu bapesaka eza mouvement na bango bamerci kaka na bango mbote na bato ayo napesi mbote na Prince Pende, napesi mbote na Jogo Mongo, napesi mbote na GB Production à Paris, Gabin Bizenga, napesi mbote na Jack Tumanda, Sedou Kabango, ya Lydia Puta ba Fossette, mon vieux Papi Chula, napesi mbote na Bosanité, napesi mbote na Patron Mowa ya Maïna Lobby, Sa Majesté GRJ na pesi mote GR Sa Majesté Jene ya wenye do na pesi mote na wenye mobimba na pesi na mote na wenye mobimba na pesi mote pe na patron moko ya awa na zorata ya kosala ngo et puis avant na sala on ayoka ba vie ayoka ba père c'est tout pour moi idéologie na ba père ayoka ba Rossi Tipaka ayoka ba bali dadi kule tokolanda dadele ayoka mona ayoka pe baroga na wanape koyoka fe na biso ya kufa oyo ya question me repose en paix ve na biso Suza yazaka solisa poto ya befendi fenio abeta Suze ya Suza la kisa bango bayebe le côté bafana basala manzela ya moni tsoki ba inspiration na eza kuna yoka ba na conseil betsa ngote na zela jango bana benda na zela jango me betsa ngote betsa ngote bon conseil les gars mabebe l'ambiance eza makasi na Angola na découvrir pena que Angola ambiance ezali ya moni ke bato balobaka à part poto na musique congolaise à part poto c'est Luanda so comme Luanda na musique eza wa comme poto na moi na profiter na féliciter puis na remercier tout bayambaki biso bien les boss tango kunku makwanza na kwanza vraiment et puis vient na biso yefo na pesa mbote na respect Paulo Tudilu vepe na yambaki biso bien et surtout na bana wenge nyonso utso beta match à loisir na bana wenge na bosani pete mata mbonda abombi biso makasi ya na nenga Luanda tozaki pena avantage de bolobaka avantage na bosani pete Sa Majesté JR ouais pourquoi pas na Jules Musique la noblesse Beazo congolaise magé et kangami ma esilité iko fungwama en tout cas ensemble na bi esilité prochainement toya suna ba production mususu babilo asika pe ezali royoka